Poti balende kin va top news partout news bozali obolinga kabiso émission na bino yango e bandi déjà. Bango baboya bango banani otolobelaka to pesa eloko to zwaka eloko. Lelo awa toza na commune ya Mongafula quartier Matadi Kibala justement espace Luzolo. Tu veux rejoindre artiste et musicien au bino soyi na komo ya Sunda Base tu es à un orchestre naie to zoyer to yoka et belé o ngai dani qui saba la combattant de la presse on a kolobela bino ndenge ni to ça ba question avec Sunda Base to ba système to pesa eloko to zwa kaka eloko Steve Luyeye a marche de to lubaika to zo pesa la makambo on sait ko pesa la ga bana poto bana Paris babi roi golf roi du nord yo bika makambo yo passer mwa munene babi ka to za ka bana ba ko ba se ko ba système a boulot babi Sunda to kutana na ve na biso Sunda Sunda Base bolukaki obengaki botuna ke no Sunda kinda wapi akenda pa bunga to bunga te lelo te okangaya bonjour Sunda. Bonjour Dani. Santé ndenge nini? Nangolo Nzambe santé ça bien. Ouais, j'espère que non boyo ki dia artiste na bino bolingaka obotuna ba question que non akenda wapi bomonye déjà. Sunda to rejoindre dans l'orchestre na yo. Tout ça besoin to yeba na bana kin baza bezo ba yeba bana poto monde entier mokili mobimba baza bezo ba yeba obunga ki mwa mingi. Siko to kanga yo expliquer biso na pourquoi yo bungaki pour la minute poza wapi. Mais ideni noza na ngope suna minute. Oh, na bunga inde na zati. Ba o bazara na ba o branché ba ebike Sunda Base ça sala orchestre na e. Depuis na longwa BCBG, na sala groupe nanga. Tous évolué, on va remettre une année, on va répéter. Après une année, à la répétition, tout est sortie officielle. Et si nous sommes dans le studio, nous sommes enregistrés pour que nous single à libérer. Et à part single, on a libéré, nous avons soupé par suite, tels que Sans rature, Maman Florence. Il y a Kouloutunanga, Nimer, à Londres. Il y a Nimer. Donc voilà. Après, on avait le titre Moussou Ezali, Patrick Boyo l'honorable, Papi Boto le noble. Merci artiste. Mais nous avons toujours qui est dans notre commune. Expliquez ce que vous savez l'orchestre. Une année déjà. Mais tout le monde est dans l'orchestre. Ils ont combiné pays. Ils ont répété dans nos wapi. À la place de Toza wapi. Avant tout bandana masolo na bisona. Ok, bon. Combo orchestre Zara Sunda Base c'est son groupe. Ils ont un combo moté que non. Donc Zara Sunda Base c'est son orchestre avec et son groupe. Donc voilà. Tout répétaka na Matadi Kibala. Nous tous habitons na commune ya Mongafula na Matadi Kibala juste kaka na grande route. Donc na parking à Matadi Kibala na espace Luzolo. Donc si vous avez un parking à Matadi Kibala na grande route à toi na espace Luzolo. Nous avons place au Monica cadre Tozali. Donc tout a changé siège pour la cité verte ce que tu bimif madame qui place Magézali. Donc Tozawa chaque mercredi, vendredi, Tobandara 17h 21h. Mais Tozala rappelé na coulisses chaque mardi, na jeudi, na Kimbondo na espace nonani et pas à Mama Beni. On a fait Tozala na ba coulisses et ça rappelé qu'on a des arrêts de 15h à 19h. Donc toujours répété la commune à Mongafula na Matadi Kibala juste quand na parking à Tozama vraiment na parking à Matadi Kibala dans la grande route espace Luzolo. Ouais, j'espère une sort pour comprendre. Ouais, avant tout côté na maso na biso venir à katikati. Yo c'est l'orchestre. Non on yembela. Steve Luyeye na ba chanteur na appel na chanteuse Mogo Tozara na e Pamela. Mais c'est un eau solo que si vous leader no fobando yimba ben na déjà payé. Na voix nini? Na yimba na voix on Nzamba pesanga na yimba. O découvrir comme alemba lembe. Ngala personne zembo o yimbela ngai. Oh. Yo pesanga zembo ne bien ba la ke no yimbela ngelo mo bona o yimbela yo. Bon. So ça besoin na yimbela o na sa lota mo elo mo bo. Moi un pro na o yimbela o. Non ça ra nzembo o ya libéré o yimba. Yimbela mo parti mo ya libéré place wala. Na salinyo so solution ikelevé. Mokolo ya délestage, na s'improvisa.
Mwana ya pétrole, bamona ya tana molili. Malheureusement pour moi, Kourai ezongaki. Bande konwa mibali, mabele ranga moyibi. C'est comme si un jour, Rekoki Koko me la bangote. Babi bana pote wala Paris. Rango na betama. Loko la nyoka, pour ton amour nandimi. Ngapela zong sana batanda ku dende place bazade ababeti maboko. Si vous êtes là, vous êtes convaincu ou bien Parce qu'il faut batandi balobela biso. Ouais, boye qui déjà passé moi munende babika tozaka bana mère yo ibika makambo ndenge ezolekela kaka obi keno oza na artiste no kombo na Pamela. Ouais, elle a chanteuse. Elle a chanteuse. À part Pamela, nous avons Domitier Azali, voilà, chanteur, même la chanteur, dans un Jido Boy. Mais c'est Balé Belé Belé. C'est bon. Mais c'est Bazali. Parce que m'appelle Bazali, Badéric, Américain, Hervé. Oh, tu as vu ça, biso. Oh, tu as vu ça dans le studio. Oh, ça single, tu as ça l'album. Tout ça, vraiment album, mais avant l'album, on a fait Bima, tout ça, la remix est libéré. Le remix est libéré de Yango Bima. Oui, c'est ça album. Et ça, combien de titres? Ben, titre, et ça, on a tout suivre, on a tout bloqué, on a tout bloqué autant de titres parce que, ben, c'est besoin d'en tout tourner les arbres, on a posé tout un mélange. Ben, c'est besoin d'ali. Bah, bah, chance, bah, t'as émission, m'sou, bah, capé moi, extrait, bah, chanson, m'sou, tosto, emma. Sur le surtout ça, pour ça, derrière que non, oh, ça, il a combien de titres? Oh, ça, derrière que non, so, bah, bien, mitcho, boaka, au bois, qui ont balamoko. Ben, déjà, on a plus de 5 titres. 5 titres. On a plus de 5 titres déjà au Ghana. Et so, bah, mon ami, bah, zuna, bah, on peut. Toyembi bango. Si on appelle la monnaie, la zuna, mais ça, comme à Cassina, tu vas moyen à Okaka, donc, so, bah, moyen à Ezali. To solo li to saili o musala so biso a mingi bongara ke no moi koyemba to lobi muke koyemba pe mo muke ndezalaka ele pesa elengi kaka nde yangwana yembela biso mwa wanti mwa sika wana oyo ngade na yoka na ngongo siko bato batebele ba yebi kamunde lepo kamunde ya nzembo to yemba na ba émission oyebisa kinga nazala passion avato sala bolingo yango. Patience silingana zela kamogolo ko réaliser bandoto ranga ya bilengi mama oyo elongwa ndoto ekoma cauchemar utunyo sokomona mobimara yo on a katika wana na profiter na pesa RP Duc Mbote vraiment avec beaucoup de respect Prince Moussa Mbote bien le professeur Paul Santa Vierge Kao en France. Ngeli Mankoto na bosanité vraiment bande on a à Paris Albert Balembo Bambota Trubino bat bana kata Panama quoi. Et si so artiste que pour ni zaka so bozala mutu bien beaucoup misa mutu bozala ne pe bien te mutu ngo tozane bien apolobi bobe bani mutu na komi mabe oko speaking eloko na poni zala bon mutu ni ako mabe bozala na mutu bien. Mais ko kabana na mutu ezaka teke bo kabana ninga biso to kabana ninga mabe teke o yo za presemba monde ndene bikinga na okenzela na bongo le zo ba boto sola na ngai ti ya so sola na ngai ko makanisa ngandeni we po zo sola na ngai na biko zo sola na ngai lobe na makanisa ngai na lo peut-être ngotu na question no tamsusu yo to no uti ba ko mabe peut-être ozala yo tuna oza intention na na habiter peut-être répondre ngana na yo loba na tuna na question nga lobi boya soko za mutu bozana mutu no o aza malamu o lobile pe aza malamu mais so lungwe ko tuna ye akoma mabe poani ben wana siko ça dépend mutu na mutu mutu na mutu bona habiter nga siko yo pona ngai yo te yo pe komela yo e komela de ke no ozana mutu bien bon il pona nga na ko lobaka za nango ka vie eza nango ka bongo eza nango ko baka loi nature eza nango bongo siko so yo kike ozana mutu bien mutu na ke ko mo lobaka no te yo za mabe yo ko lobani ben eza opinion na ye eza opinion na ye bosko to lobani
te bon eza opinion ya mutu eza opinion ya mutu akoloba aza libre aloba oyo nyonso ye alingi mais justice ezalaka na maboko ya nzambe kwa nzambe moko ekomelaka biso tu ekomela presque mutu tozovivre na mokili mamba bongo ekomelaka biso kaka ti ta mosu boyaya na moninga moko moins indifférence mo esalami tout ça mais eloko ezalaka bien oyo ozala sûr ke devant nzambe nde oza na raison parce que eloko eza important yango wana. Merci. Le roi de Okoumé na makanisi nanga question nangai. On a bimisaka question nangai. Question nangai zaboui. Tu es bien que non. Il y en a souverain. Vous avez qui bien, vous avez malamu vraiment. Après tu yoka que non. Kolungwe et là si bat balubi pena que non bobe bani ya kobebana. Yango sko bat baluba ki on belé na minoko batu. Yango to ninto yé bango ndesko na minoko na yo moko. Eloni le kaka. Ma belle kaki me expliquer biso so pe malamu tu ma be to landaka na bato batala biso na bon na lobela moi trop mais ndenge ezalaka kwa pa na nga loba ki te bona bo na wenga en fait ya na ngote ke to bebana to swana te nga na se sentait ka ke non place na ngeza sukuna te donc na saki analyse na moni ke temps na nga ekoki na quitter parce que nga na wenga na sali 21 ans omoni nga koti wenge panzani nga na koti bazaki premier musicien au besoin na wenge donc pona nga nazo baraka tant nga ekokai na longwa pona kutana ki na accident mo boye mais de baloba ke non assistance à la personne en danger donc nakutana likambo mo boye mais assistance ezalaki te nde na yako étudier na moni ki na ba degré na moni ndire neti e osimba lisusu te mais vona mi yebelela ozo comprendre na mi yebelela ki na nga mais na ngote ke to swana ki bona boye pona nga bon la kumisika nzambe na circonstance ngo ndenge yaki et la vie continue to kaboya na musala mais to za bandeko mukula za grand frère ba batikali baza ba master ba ya msupe bazana bandeko donc c'est un peu ça depuis pour kaboya na oza derrière que téléphone benga yake non le niveau en tout cas franchement nante bon il perd sur na kayo bon rien. Voilà, on comprend déjà que non ndenge ya lobby o bino bokanisa ki alingaka loba alobi déjà na o bokanisa te ki alingaka loba nyosa lobby expliquer bino makambo ndenge lekaki na ancien président na ye to lobby la kaka album na yo te titre album non na pesité non na pesité mais non ebisi batu ke muto azana besoin ya kokota na kati mon pata na no lobby ben oui kasi des abonnés to ça album donc muto azana besoin ma solo a solo la na to tche na kati ninge zalaka so lingi dédicace mutu supa za ba moyen aza besoin que non ba embaye apesi ba moyen na ba embi siko ba difficulté ni okuta na la kati o komike président o mesure o engagement na yo mo yeta que non leader ba difficulté mo bozo okuta na ngwa ben difficulté la vie ezalaka kasi bando me mangote bando me mangote to me mangote ndeni boyo zolongwa nda kunota mususu ozokende ba rep ozoke ba concert ya ba charge ezaka ba difficulté mais to bande ko ça donc c'est la continuité de la vie donc la vie continue on se bat même ni to na ba wengi na to zaleka ko bunda vous comprenez ezalité ko kuna ezaki neti ko la man ezokweya du ciel non to bande ko bunda ya bagarre donc ezapeka ndi to bagarrer lelo ezaka nzela kaka ndeka ba pesa biso conseil pa ba kulutu il faut que malembe. Mais cause avait banzé mono salé pour salé pe mu nzembo ça la pe bien ça. Place azali atali pena ke no tout. Ta pe ka wana neti tamsu ko maneti moi flatterie mo na batan. Mais bon so flatter ça. T'es na flatter pour moi je peux pas être un flatteur. Na cause à flatteur il faut vivre na mutu lingo sincère. Na flatter pour na joindre. Merci beaucoup. On peut le gagner tout. Kendi malembe. Na sunda base artiste musicien au bino mo webi. Boloba ke no ayemba raté. Boyo ke nenga yembi libéré. Oh, na bo c'est lo moko. Bebi senga pe nze mo batu balinga ngo mingi. Titre ngo nini buluo. Buluo. Sakane bisongo de. Liko finange bo minzoko. Kasi sali simbiliki mukuza. Pasi nangele lisimboka kasi sali ata jikite est-ce que batono so bazana boloko baza ba coupable nandimite lili mande bandu les grands coachs Tabaza
Théophile, il y a Jéru Bonzele, Pichou Makengo, mon ami, Papi Diamboana à Londres, voilà ma famille, hein? Benzou Makela Nabo, ça était président Léon Kalombo, Narata Turquie, Dora Langani, Pati Longi Moté, ma maman Esther, hein? Spili Gonzal, héritier Son, le grand honorable, Paul Bindou Moussambali, le patron de Pacific Palace. Paul Bindou Moussambali, le patron de Pacific Palace, c'est-à-dire que Moutumo Moté Mayabolamou, pour vraiment aider à artiste, vraiment, on a profité vraiment pour Pessa Mbote Belé, le patron de Pacific Palace, Paul Bindou Moussambali. Ouais, bon, la sortie officielle, il y a orchestre, il y a Sundabaz, après Tozonga. La Junior, le grand Ogoso, Chaka Ogoso, Trésor de Mata. Togo, Togo, Togo. Chico Bofassa. Chitanda, le pompier. Remix. C'est la cata de jeunesse. J'en ai pas
bozongi boyoki deya ke non nenga otobeta concert bino mo boyoki bona matoi na misu bomoni déjà Sunda Base avant to kabwana yo parce que cameraman na biso ko motile le biso dake presque to mo ke dana suka moi ma solo zaki no biso to lobi to ko obimisa ngo ko batwa landa tebe na minute au message à makasi ezaraki toujours répéter chaque mercredi vendredi et dans un espace nous na matadi libala et en coulisses tous en nonani na kimbo n'est pas maman béni donc on est à mardi mercredi en coulisses donc à part ça toi dans studio les autres toujours travailler donc on a besoin de contacter biso numéro est 09 98 11 89 32 09 98 11 89 32 on a profité vraiment la petit Narambo de maréchal Gaëtan Monga aussi je te salue Christian Lifenia Christian Pinda Ritmengi la petit Bambo Tatro Liliane Lumande la petit Bambo Tatro c'est Vekiara Nangola. Ouais, merci. Na concert autour ba collègue na yo bozala la bango na BCBG to moni a Abraham to moni a nani susu Abel de Charme to moni susu nani japonais expliquez bisoni boni mosala wenge to nini les marqués expliquez bisoni non ezaka juste que bazaki na bango dispo ba yebaki programme ba yaki na bango ngapi na zaki surpris et ça nga beaucoup de plaisir on a profité pour une occasion vraiment à remercier bango Abraham vraiment merci beaucoup Abel de Charme na mona pas Touziana na yemoko sous les doyens japonais vraiment on a profité pour une occasion on a fait ça vraiment merci la présence na bango de ba qui et ça qui bien pour marambango singara bongo invitation yo mutu pesa bango to bango baiki bon na pas profondeur na pesa ki bango invitation te ba ni ba concert mais kasi publicité les kaki ba publicité les kaki ba Facebook to ça ba publicité ba banderole le mataki to ça ba émission mambo na so lâcher datamba e bien mais au moins te ke koto mususu bato alobelongo de amabe balobi ke non lokwa boni ngabo sala mo logo mongo boy nde o to yebi ya bato lidi la sapioka na magamba lo ba vraiment ça pena kai fifi mbula boka na masolo pende bo sangani non c'est faux ça c'est faux on a masolo ba montage ba beta masolo na nzela ya salité c'est faux ça donc ba yaki na bango kaka ba ye na bango concert kutude na zo senga bango merci beaucoup na mona ke ba yaki vraiment na bolingo quoi hein na profité coup na pesa Serge ma passe un peu en Allemagne hein Kandi Aladji na Bosani EPT Pichu Makengo toi tu es mon ami hein? Rochelle Nangola ban Angola Hervé Mobali Nangola bino boyebi bendele ko ya te quoi Iguet Lola France la dame France maman commerçante voilà to continuer kaka émission na biso ndenge zo continuer ka twendo ba est-ce que pe ozape na posa un jour obeta featuring na ministère moko boy ça m'a bêté écoute na album na ngande za bo na osape ba featuring na ba artiste msusu motema na ngana bi mena ko dévoiler on ante bazali artiste yamboka na biso oui yamboka na biso bazali ouais o ngamo na bi ke non chanteur tel ou bien guitariste tel pe na ça betelanga. Ouais, Bazali, tout ça. La 5e génération a eu la 5e génération, et que yo doyen. Au moins, on a une peine qui est top, la 5e génération. Anga pour nga na top so nenité l'essentiel que muta so ça est bien quoi. Muta c'est musa na bien to betele maboko. Il faut sortir les albums. So da boulot na bimi ça ngo tcha na marché batu ba yoka. Bati de na marché. Ben oui, parce qu'on a l'habitude. Au moni déjà. Mais c'est bon, moi j'applaudis vraiment. Oh bah ça là c'est bien, c'est encourageant parce que courage on a bimi c'est logo batu ba yoka, c'est ça. Pour yande musa là batu ba na besoin te ba ko biso tam so so na. Hein? Parce que tembe mais boulot nde bat bana besoin donc c'est bon quoi oka tipende bat balba ke no Sunda Base ga rankini oh ngana yonde mutu lobi bongo parce que ngara da biso poto comme c'est formation photo yo kango biso ne mutu comme c'est la information alors que no so biso to yebisi bino likambu ezake o to jui baisa biso ke no Sunda Base azala ka rankini bon bato bavanda na ngai o bavanda na ngai o tokola peut-être na bango nde baebi po mutu musupe ko za zo betane lisolo ka po na osali personnalité mutu ezaka nango mais ba o bazala kana nde na lobi to bavanda na biso to vaida bango baebi ngana ko ikomi juger te on comprend na éducation ngana zo na ebi que faut ko limbisa les pardon libère
nakoza na ranki na mutu te parce que so za na kanda mutu na motema même prière au sambela pa nzambe ko komande biso limbisaka na biso to tika ra justice nzambe sala quoi na marambutu. Est-ce que na ba leader onyo so za na Congo oza bon terme na bango nga vraiment tout kana na problème na mutu te ba leader nyonso surtout kuta temps sur na circonstance moko même temps to za na BCBG. Donc, surtout mon leader au saluer, il y a un problème de problème ni. C'est que batu au bata la biso balingara ba batatembe. Ba batatembe so la biso saluer biso 5 leaders. Ah. On va makamboza ngo mbelite to. Mais ba leader ba la ba go belé. 5 qui ka aussi ça ba onyo so témoigner. Na ko pesa papa chéri mbote la pesi président Werason mbote. O pesa yembote to koki ko pesa yembote. Kasi de lo bigi ko pièce ko pesa ta 5 personnes. Et on a lobby. Na pesi papa chéri mbote, na pesi président Werason mbote, na pesi Fali Poupa mbote, na pesi Ferre mbote, na pesi Fabricas mbote, na pesi Adolphe président Adolphe mbote, na ba na pesi papa Lutumba mbote, na pesi maman Chalamwa la mbote, na pesi maman Binadel na problème. Na biso ko 5 komi te na salika bobo mona ke na zanga na problème. Voilà, ndemo comprendre que non azani rankinete batu nyonso ba leader nyonso la bon terme na bango sur la base question sur ezali po biso to kabwana yo moi malobo biso to zanga yo loba so ke ezali ça va to kabwana na yo vraiment to singa soutien aux orchestres sika ina ne ka pamba to beti sortie officielle na biso nzamba sali biso grâce to singa soutien na public ba tala biso bocha biso poa bocha biso po ba numéro contact ezali na profiter pe na pesi Fifi Chiamba mama kutu bana mbote na France na pesi Naomi Chibamba pe mbote na pesi Guilain mbote na pesi Serge Mubula mbote bango ba kuna na kati ya France CV Kiara na Angola Smart à France na pesi bango mbote trop Karine Munga à Londres voilà vous en si mutu moko voilà wet nduku mi place aux alliés to peso mbote la bosanyo te marge sunda baza bosanyo te wet ya famille ya ebi papi diambwana obwake Eric na London ya ebi donc il vraiment à la famille li to ba forme pe na Londres to profiter ka to pesi mbote voilà avant to kabwana yo programme ya concert nous andeni. Ben na minute on est tous à boire, toi na mingi studio, mais ba proposition ba concert peso na ba fin du mois peut-être ba début ba novembre, tout ça ba production ba barbecue. Mais ce qui gozala publicité go legaga ninge zala ba banderole go mata, ba roye ba mais mingi tous à na studio, tous là malem avec le peu de moyens qu'on a, on avance petit à petit quoi. So biso to lingaga to clôturer na loyembo. Mais ngana clôturer ngaka mwandambu après la pesi pasi mbwa munene place à Londres SMK na kati Londres to bo sanité ba te belé bonjo so balanda biso to pesi bino ba gros bisous suna base abike émission comme on a souka mais to clôturer ga s'il ça on a le yembo nga pe na profiter na pesi Alain Balai bambota trop maître Gigingo ma maître Lirpon tongo etani tongo ya magambo mama la kisanga volonté na yo à travers ma posa na yo na moni loposo na yo nezoboma ba désir nanga na kopesa yo bolingo ya makasi ya nzoturanga yango abenga kayo maman sans raturer ya nimere salambote na Londres matekila zaya ya nimere de London City.